Mbote lisusu bandeko balandi ya toko mwapi ndenge to mesala kokutana na bino ko solola masola ba imboka masola ba congolais to yebi ke na yebisa kibino na loti ndoto ke Kisasa to Congo mobimba makambo o etali mondelo ya mboka ministère intérieur c'était betami mokolo te betami ba policier ya sika bakoti ya kala bakei na oyo bakei retraite bakei lelo oyo ndoto nanga elati nzoto bandeko musu bakei. Alors toko senga bongo na numéro 1 général ya la police nationale ya Congo kulutu na biso papa na biso alonga boni toyebi bokasite na yo toyebi force na yo na makambo o etali kuluna na vie de Kisasa yo za kuna likolo ekita peti to sentir que soda solo azubongo ebonga soda solo azubongo pouvoir ya kolandela na ba commune na biso ya mboka Congo précisément la vie de Kisasa likambo etali insécurité parce que yangone to beta bon koloto chaque jour la police est la police botal la biso ndenge makambo ko na mboka Congo la police est la police lelo oyo bozu ebonga to kotala bino après 3 mois d'être jugé bilan ya bakambi oyo bazui ville de Kisasa sika na makambo etali sécurité nini oyo ba memeli biso asika. Est-ce que Koulou nezo continue kaka? Est-ce que tozongani ko makatre ninga zela kitote commune Makala couloir de la mort et comme couloir ya Sengo ya vie to sera couloir de la mort commune Kisenso couloir de la mort zone rouge. Est-ce que comme zone noire to zone marron parce que ba zone rouge kay comment kuna zone rouge tout d'ombre zone rouge. Est-ce que ebongi ya solo na quartier o batu bakimaka kuna commune Makala? Est-ce que zongi batu bazongi to bazanga libanda ya ndo kosola masolo ya leto kosola na bino bande konanga na ebisaka bino na regetaka de bokumese ba bokumese mi bale o bakenda oui bokumese liboso kombo na ye papier piana bokumese commune Maluku na mekaka kokutwaye ndeko wana par rapport à projet où il y a la commune Maluku. À côté de la commune Maluku, il y a un moroboy, maison communale. Aye, à Pessi Bango. Bâtiment à Mouneni. À côté de Maluku, chaîne de télévision, mon côté de mettre Maluku. Maluku, c'est ça, chaîne de télévision. À ça, les chaînes Mouneni, nous avons TV na Maluku. À côté de Maluku, école ya Malonga, et bien, c'est la carte. Nous c'est l'école ya Malonga, la commune Maluku. Akuta na Maluku institut ya Malonga ezalakate bana nyoso Maluku bazo banga ville campus ipen ya sali institut na Maluku na bindeko yo côté musika ya peuple za malamu te il faut boye ba ndenge ni ya koza proche na ndeko yo ata ko bine ba politicien bozo na ba guerre na bine d'esprit mais ndeko yo papier mpe na za utile pour mboka Congo pour la vie de Kisasa bolanda ba image na yawa akendaki kuna na plateau de Bateke, qu'on sensibilise, qu'on y a maman plateau de Bateke. Comme on le beli, yaza député provincial, ya commune Maluku. Kester, ya vie de Kisasa, ya enseigné provincial vie de Kisasa. Azali parmi bati bazo sala musala malamu, parmi ba meilleur éli ya vie de Kisasa. Plus de 10 000, plus de 10 000 voix, 10 000. Ya ba sey oza ya likolo makasi. Da bazo battre record, ba député les mieux élus ya vie de Kisasa. Papier piano. Awa, avant clôture à moi de la femme, à Kendaki Kouné la plateau de Bateke, ko solo là. Kota la station sécuritaire, ba maman na biso, il y a plateau de Bateke, biso c'est zo ba sama plateau de Bateke. Ni les autres kakuna a solé maman la plateau de Bateke. Après aye na marche ya kafu ko clôturer moi de la femme. Na souka na ba Kendaki Kuna na ba utaki Monaco marche de santé ba keti kuna na mangengenge et pas wapi maman Mbili Abel akendai ko bine la bango rumba ya solo ya mboka Congo pour la clôturer moi de la femme. Mais au gomona bateau bazaki na manifestation on a biso bande ko na ngai na ebité ndeko azali présent parti politique to azali kaka molobeli ya bana Kisasa pour aller kine ba parti politique misusu individu moto moko tala fulu dans la population moto moko
asangisi bato a réussi ko sangisa bato. Ceux qui bazaki balé misato qui sont comme un niveau ning. Alors il faut remettre la mutu maboko na tango na ye. Toke awa na funa. Ndeko na biso na commune ya Selembao. Mokolo ya samedi to clôturaki toujours mois de la femme nan ndeko na biso bebeto azaki accompagné na 3e vice-président de Action commune pour la République madame Parfaite Mutingwa yende accompagnaki député provincial honorable bebeto accompagnaki pour ba clôturer mois de la femme to ça bongo na Funa district Funa commune ya Selembao. Tozalaki kuna bongo na bandeko ya Action commune pour la République ndenge bayaki ko solola ko sepela mama na mama o ayaki na kanda abanga na esengo parce que abanga liputa na ile tozalaki na commune ya Selembao. Mais bandeko na ngai tolinga mboka au Congo yango moninga na isa ba bandeko na ba mos ba manix mais ba na ba exaucer kikuzeeko ba Samuel na ebisaka bango soki lelo boyoki ngai na teso likolo. Après que l'on a la mort, mbala moko ti epa na ngai kuna na dimakeng na lukeng cérémonie yo sala makuna o alinga mela masanga akemela kuna na lukeng. C'est pas normal. Il faut honorer ba mort na biso. Tu honorer bande côté ndeko akufi bino botikali bongo bini na bino feti ba bar ba cuisse de poulet bongo kabule donc ba bongo préféré ko kima ba feti ke ba na ba matanga. C'est ça. Comportement ba kinyo na ba kinoise bozo boss na ke tozo le satango moko oyo pays ezana guerre tozo na makambo ifo ça pour mboka au Congo na bino ba diaspora boloba ke wat président wa azalia wa ko akotanga kombo ya Rwanda te Congo est menacé Rwanda nezo bundisa biso tozo infiltré oui président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi ke le Congo est menacé par le Rwanda. Kagame neza sima ya bitumba oyo ya RDC. Réaction à bino ba combattre zanine. Il faut soutenir, il faut combattre sur le même monde. Pour te comprendre qui est rwandais, qui n'est pas rwandais. Et moi rwandais on comme esprit à mutu. Na opposition en Mboka Congo. Na mona moto akufi ba journaliste ba kufi na Mali. Ba journaliste français ba kufi na Mali. France me mettait les mains. Baya na aéroport ko ya mbande ko wana pour la nini force ko likambo biso a Congo so na problème kuna so mon opposition na ba so opposition ya nini na comprendre opposition si base de quoi pour la comprendre rapidement parce que bino na ba de na pouvoir boser la même devise même vision même mécanisme bon comme on a pour la nini pour l'intérêt personnel to pour l'intérêt à solo ya mboka Congo. Parce qu'il faut que le barabé à ce moment comprendre. Donc, comprendre ma camouflage. Bon, s'opposer par rapport à quoi? Pour gagner une élection, il y a un s'opposera, tout s'opposera pour l'intérêt des Congolais. Les lois, ok, bah, opposant, bah, PCO, RDC. Félix, c'est que la qui m'a parlé, bah, PCO. Guerre Est, c'est aussi là. Et aussi là, la guerre, il continue, kaka. Alors, bon, il y a tout sangana. Tout peut sa mécanisme. Tout est banane, la zone de biso pour guerre ici, la bolingité. Bolingité, non juste. Il y a un conseil de Congolais. Avec nos politiciens congolais, bande konangai espoir ezamouké. Parce que mingi basé après intérêt na baramo personnel. Basé après intérêt en Mboka Congo. Oui, le pays est menacé. Le pays est menacé par qui? Pourquoi? Toke koune na commune Maluku. Fondation Papier Piana. Nenga consulta ki ba mama ofele, ba mama planté de bateke, ayoka ki ba mbela na bango, ba difficulté. Et puis, avec ça marche carnaval, marche de santé à Mounene, au Islamé Kuna, na Monaco, Batambo, na quartier Monaco, Baketi na Mangenge Kuna, na Nzamou TV, et pas y avoir ko fêter na Clopas, maman na biso, Miliabel. Boroyo ka molo beli ya bana maluku. Bande konanga, ba député à boye, proche ya peuple. Dans la population ou. Dans la population ou atabinomoko. Bolanda bongo descente na biso kuna comme maluku. Kisasa batu nanga nini. Après lancement officiel
officiel ya ba consultation ya ofele oyo l'honorable Kester Papi Epiana bakisela eboyika machine autaki kopesa cadeau na ba mama ya plateau de bateke pamba te souci ya ba mama ya plateau eza likambo ya santé yango wana organizaki ba consultation ya ofele ona kosunga ba mama ya fondation Papi Epiana ya plateau kasi l'honorable Kester Papi Epiana bakisela la valeur sûre de bateke ayaki ko clôturer mois de la femme na Maluku centre oyo elekaki mokolo ya vendredi ezalaki opesi mbwambwa boy otuti muningo sengi pardon otali likolo moni milinga kasi ya kosimba ezali ke oyo nyonso boza komona eza nango kaka ba mama ya Maluku centre eza ba mama ya Maluku mobimba te c'est-à-dire tobandi na Sele Bambu Kimpoko Ngamanzo Libaya Mas Monaco na pe ba mama ya Mangengenge bango nde bazalaki représenter ona mokolo ya le 31 ona cadre ya clôture ya le 31 mars oyo ya 2020 otuna ngai soki asangisaki ba mama nyonso ya fondation ya Maluku elingaki ezala ndenge nini o TV eza radio ke bino moko bozomona na misu oyo mwana mobali oyo asali tolukela yango kombo nyonso ebandaki na espace ya kermesse oyo ezwami na zone 4 epai wapi bamama basanganaki mpona kozela l'honorable Kester oyo babengaka amana mpata oyika machine na valeur sûre de bateke kasi avant l'honorable akota ondimela ngai mama na ambiance oyo ezalaki na kermesse bino moko bola Sika non moni azalaki bopanda ba voisin mais atali kuna kota kende ke simbi te kota bisika bikauka ayepa mama Augustine en tout cas na moni ke kote bino bozali nyoso pete ndo moni ngai na bika yaya ko tanga mo passer na bino honorable Papi Epiana ayambanga na aka lekine ya boka ngai te ye moko ye botu na mitu mama doze belé ba mama ya fondation Papi Epiana ndenge tozaka papa toza na esenga moko moya wa lobezate même mibali o babala biso bacha biso na bandako bakanisi biso te na mois de la femme baso mela biso bilamba mais Epiana latisi biso ebongo mokonza boye azaka ye malamu akanisi biso maluku na biso batu porte par porte balati bilamba eza ya kokosa te bino moko botali tala ebela ba atuka papa mutu soki azwi elamba na yo alati yango azotambola seka alingaka yo eza boye te mutu mpe oyo azwi elamba apesi yo seka akanisaka yo alingaka yo aumela vraimen tuka toza na nsima na ye tokosoutenir ye ti na ti na kati ya nini na kati ya fondation eyokani esala bango chimie kasi tango ye moko akomaki ezalaki opesi mbwambwa boyi nde l'honorable Kester azwaki ba mama na ye ya fondation basalaki marche de santé après marche de santé oyo ezalaki na quartier Monaco bondimela ngai oyo eza nango filme te toza pe na Vietnam te kasi ezali fondation ya Papi Epiana na makambo
de santé oyo ezalaki na quartier Monaco, l'honorable Papi Epiana ayaki koshite na mangengenge na espace Nzamu TV epai wapi putulo emataki pe makala etikalaki. Bisika ye moko honorable azwaki maloba pona ko remercier ba mama na considération na valeur oyo bapesaka ye chaque année. Pe lisusu azwaki maloba pona kosala restitution ya manda na ye makambo ebele oyo asali lokola kolobeli na bango Assemblée provinciale de Kinshasa. Kopesa nzambe apesa biso mikolo ya turu wana kuna te ezalaki mosusu toyokani ezalaka awa te tozongisa bana bakartier na kartier oyo okuti mitoko elingani okuti ngamanzo elingani okela masi bote me aturu wana osenga bokoza papa nyongo bosangeli topesa bino bilamba avant sozwi pièce no mobiba esepe chemise atonga chemise fondation nasalaki yango na makanisi ya lisanga oyo nasangisaka bikolo nyonso na kermes soki bokolanga na kala tosalaka feti moko ya maluku mobimba ya bikolo nyonso bana kisangani balambaki lituma bana bandundu balambaki bandimbi bana kasai balambaki ndakala bana ekwatere bazokobanamo ntango nasalaki eloko wana nde nazwaki makanisi ya kocreye fondation na biso ezali ONGD ezali parti politique te awa na kati moto na moto ana droit sangana place na ye asanganaka toyokani topekisaka motu te ezali lisanga ya bana maluku oyo ezopermettre base communique na ntango ya mpasi to ya bisengo tozala moto bo moto lelo nasuki na nga wana ndeka ezalaka moto na moto avanda esika azali tozala kati ya moi nasengi bayela moto nyonso molanga mai amela. Merci na bandeko balandi boutu olanda bongo Fondation Papi Epiana. Bolandi ba action ya député provincial Kester ya ville de Kisasa. Bolandi babenga kaye Boyka machine. Ba sirino na ye Boyka machine ya commune Maluku. Donc machine veut dire a écrasaka nyonso. Soki olingi ba écraser yo kena commune Maluku. Ba ko écraser yo. Donc o ba ko so pena bona train ba mateli yo. Ndeko nanga ndeko yo na poussa na peme na ye na yokaye na kene kota ba réalisation na ye alors ezla ba député il faut pas ça réeli chaque fois parce que ba ko sala ba intérêt ya peuple alors ça la poste ya peuple motola ya ka inikin aka système maluku système moto ko sata 2 jours na nzela mais ndeko alongoli makambo wana maluku système o otanga na maluku o classe kitoko maluku o morga kitoko maluku o commune kitoko maluku na maluku même biso bato ba commune kisenso na commune biso kisenso so omoni bina filer za danger omoni fale za danger omoni faire danger ndeko alongola bana maluku complexe ba mona ba concert en plein air c'est gratuit ako benga ba misa minene na maluku kuna ofele o biso na kisenso mona ngo extraordinaire na ba mateto wana mais ndeko yo elie aza député provincial le club a député mususu ba monsieur ba sima en fonction de sa vie exact ko le kama miye et ba est capable ya ko satisfaire batu ndeko a bongisi commune ya Maluku sur le plan culturel social na politique bote na bimo population motuluku ya batu ya ba mama na bilengo ba bimi pona ko tambola bala kisa fidélité na ba zina vers Papi Epiana to kesi ko na district afuna na commune ya Selemba we pa wapi ndeko na biso bebeto capable bebeto asangisa ki batu ou apesa ki invitation par 3e vice-président ya action commune pour la République présidente Bahati Mutinga oyo ayeko talisa ba mama na biso importance ya mois de la femme et puis ko kabola na bango mama puta o ezala ki wana na biso mama nyo surtout o yaki na kanda magna esengo
bon la descente na biso ya action commune pour la République kuna na commune Selemba. Pour la clôture, il y a moins de la femme née au tchaki na banderole. Autant que la banderole, la biso pas boya. Autant qui Lelo, maman parfaite à l'obi, aya la biso, to clôturer moins de la femme. Pour ça, moi, ya ba maman boy. À l'occasion de la clôture du mois de la femme, par l'interfédération de l'interfédération, Madame la troisième vice-présidente, chère maman, distingués et invités à vos titres et qualités, tout protocole respectif. Avant toute chose, nous rendons grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances, lui qui a permis qu'on se retrouve à ces jours. Un très sincère remerciement à notre président national, justice capable, honorable Eliezer Tamboué, à qui nous donnons l'assistance de bien vouloir applaudir pour lui. Pour nous, une fois, je vous exhorte à s'engager dans la politique active. Comme dit-on, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse RCR, notre très cher parti, que Dieu bénisse les mamans. Je vous remercie. Bongo makasi lisusu osikoloka bongo mwana bila Selemba te mwana funa mwana Selemba wato mama mbote ya biso ngalinga ba esika ba mama bazana yoka moto ba mama mbote na biso na yoki kaka malamu te ba mama mbote na biso ba mama Selemba mbote na biso ba électeur ya capable bobeto mbote na biso assez chaud assez chaud assez chaud assez mokili mobi assez mokili mobi na Selemba ou a na Selemba ou a na Selemba. Avant, nakota na thème na biso mokolo lelo, nako remercier ba organisateur ya kati ya Funa. Bato nyonso bazo sala poete Funa ezala toujours likolo. Na remercier bino po na musala na moni ne balobaka na anglais good job. En tout cas, coup de chapeau. Musala monani babara maloba muke mingi musala.
Donc, Esimbi, Aser Show. Thème ya mokola lelo. Oh, basumeta kibiso ezali apport de la femme na processus électoral. Na sepele na thème mango makasi, mais seulement je me suis dit chaque thème quand il faut l'aborder, il faut se rassurer que tant au partageant on a ba maman bimi na quelque chose na esika o. Boete. Apport ya mwasi na processus électoral na robandela wana avant na pesa sous-thème ya mokola lelo. Sous-thème ya mokola lelo eza question o ngana yo il faut te répondre. Boete. Aser chaud. Bazolo belabiso apport ya mwasi na processus électoral. Est-ce que ça ba maman nyonso bazala bazwa ki carte de lecteur na bango? Wapi maman azwa ki carte de lecteur atombola musapina mona ye. Kozwa na yo déjà carte de lecteur et ba été temps que maman ozo participer déjà eza déjà apport na yo na processus électoral. Bobi betela nanu maboko. Celui totali kati nesika oh eza karaté parce que eza moi dédié la droit de la femme non. Mais je pense partout ailleurs moi si azalaka ka majoritaire quand il s'agit ya rosala musala boete. Boete. Banani bazo sensibiliser banato bandi makambo banani bazo sensibiliser mingi. Abozo mingi mate banani bazo sensibiliser mingi. Banani baza mingi sur terrain. Banani bazalaka na facilité à convaincre. Banani balobaka malamu. Maman nyonso ngana zo croire na maman funa bango vraiment bazo participer na processus électoral. Pona muto oyemba na liboso na kati ya ASER oyemba na liboso na invitation oyo babengisaki yo toke na oka na tautologie yo bake soko bandaki ko participer te banda lelo banda ko participer kozala maman te oyo a croisé le bras avant di azozela nyonso baya kotikela ye ba o balobaka que moi si aza être faible biso na ASER tondimaka yango te. Alors sous thème lelo eza question femme, être faible ou être fort? Ah, bon répondre en voilà mon. Moi si azali faible, toi azali makasi. Moi si aza être mon corps ou azali fort. Moi si à salaka papa resala ngote. Est-ce que ceux qui m'appellent si papa devant et retenir aux hommes pendant 4 heures est-ce qu'il y a kokango? Tope sabango exercice il y a 2 jours tope sabango banda lelo papa qui est aux hommes pendant boulangerie na 4 heures est-ce qu'il y a kokango? D'ailleurs la plupart papa bana mukara retard boete. Si vous avez dit que vous avez été que oh moi si aza faible, vous n'avez pas bon zimiango. Même dans ma kambamike, ils ont justifié que oui réellement la femme aza être moko ou aza makasi. Ba charge oh moi si azwaka, mobile ya kokokango te. So vous avez dit que tambola na nzela, ba mandi ba oh ba senga mingi mbo na nzela, mingi za banani. Mingi za banani. Moi si atazan elo kamalongate atasoko pesi 10 000 francs tikana ebiso que na 10 000 francs na akozulango mapa na 10 000 francs na akotanda pilipili na 10 000 francs na akoteka fufu na 10 000 francs na akoteka tomate na 10 000 francs na akoteka biloko ebele boete. Moi si aza être mon corps très fort. Biso tozon zimela moi si na kati ya ASER yango naza sûr que capable bébé ainsi que bandeko musu ba saki dino que biso na kati ya ASER ligue de femmes ezalaka te lisanga ya basi département ya ba maman na kati ya ASER ezalaka te
à la rater parce que biso tozo croire na capacité à moi si. Il ne faut pas que bazwa moi si batiaye mupandi bazou bakangeli pour que ba décidera kaka bango moko mupandi na bango ba faire participer bango te na ba grande décision. Yango toloba na ASER makambo ya ligue de femmes ezate. Soki eza décision, soki eza likambo kolobela to lobela ngo kaka na miso batu. Makambo mupandi ezate. Ata soka yeta rotinda bat boke na selemba na depo boy boke na landu boso melange loko boy boke na anasafu ha boke na wenza selemba ngana ebi na wenza selemba elo bateka moins cher na ebi te so na sala ndere nga mona afungwa nde bateka ebele. Alors soki déjà ba kondiwana ata bayete bazotinda bana bango baya kosoba bazotinda bato na bango misala ezolakisa ete bamama selemba oyo baza forte. Soki bamama selemba oyo bateki te bango eza compliqué. ASER chaud. ASER chaud. Est-ce que bamama makasi baza awa? Est-ce que bafemme forte baza awa? Donc message oyo tozalaki nango ya kopesa bino na mokolo ya lelo na mokuse yango wana. Toboyi kokena ba théorie ebele, toboyi kokena na ba français à gauche droite, mais toyeka kopesa yo message d'espoir, tolobi que tu es une femme forte. To poser que question, femme être faible ou être fort, yo moko répondre lobi être o miyebi que oza mwasi, oza makasi, oza na nguya. Ko se réduire te. Pour on y fiche la biso ya adhésion ezawana ba ko orienter yo opesi kombo na yo opesi ba coordonner na yo nyonso o s'adhérer. Lobi pe samedi toza na échange patriotique. So to benga rango matinée te mais échange patriotique parce que ezalaka libre expression. Moi si nyonso mobali nyonso a s'exprimaka totikelaka mutu nyonso azala à l'aise ya ko poser question na ye. Alors pour la biso batafuna capable bebeto ainsi que comité nyonso organisateur ba repesa bino adresse avenue Mbanza numéro 37 quartier Madiata bino moboye bien on babil na neo kaka pembenia dans lobi olamuki obongami na 9h tokutani wana tozasuna masolo ya malamu ya kobetela bino lelo tozaki mingi côté ya ba maman. Tolobeli plus sur la participation et à moi si apport na la processus électoral tolobeli total ici était que moi si aza être mon confort topesi bino message ya exploit. Okay. Alors pour que to sanctionner moment oyo toroka bona bongo te ASER chaud bamsou balebi ASER chaud toko bona bongo te toko remettre ba panne oyo batelemi awa baza kaka échantillon tozopesa ngo de manière symbolique soki tosilisi na bamama oyo nde tocontinue na bato mosusu parce que ngai il faut nakende ngai nazopesa kaka bamama baza liboso et puis équipe bakocontinue ASER chaud ASER chaud boyoki mama présidente ndenge alobi boye bamama botika kozalaka basi ya ndumba ya politike bolandaka moto nyonso te bolandaka moto avec bite bozala kimia boyokanani message baputa koya nsima message eza vi na bino ok honorable yopesaka fanda esika ozali mama fanda esika ozali bakopesa mama moko fanda esika ozali fanda motema moto te oyo eza bongo bana selema oyo yantango nde bazolisa bino bazolobela bino bana selema oyo bana bilwangu bana manza veninga et pas capable Lorraine. Donc soki pas boti mwana epé akomi capable. Boyete.
topesi te parce que valeur na yo eza liputa non oza mwasi makasi oza na valeur ebele mais oyo liputa eza kaka po to honore yo na mwa oyo toclôture mokolo ya lelo. Mama, zonga boye ukende mozade. Wala sengi so beaucoup kwele. Elize liputa na yo yango yo une façon pour nous ya kohonorer yo na mokolo ya lelo. Maman, tu reçois la vidéo pour faire la calme. Troisième vice-président, maman a dit liputa na yo yango maman Monique liputa na yo yango yo mpona kohonore yo na journée ya clôture ya mois ya droit de la femme. Esili de symbole esili. Symbole esiki wana. Maman mami pe liputa na yo yango yo une façon ya kohonore. Maman Zizina liputa na yo tobongiselaki yo na mokolo ya lelo yango. Oui, nous sommes capables. Bon, mon non? Il s'appelle la hymne partie na bango. Magele na mo salinga na yembango. Oui, nous sommes capables. Oui, nous sommes unis. Nous sommes en action. Hein? Oui, nous sommes capables. Oui, nous sommes unis. Oui, nous sommes en action à serre. Oui, nous sommes capables. Oui, nous sommes unis. Oui, nous sommes en action à serre. Dans ce plat, le refrain, il y a parti dans bango, action commune pour la République. Bolandi, la réalisation dans bango, pour clôturer mois de la femme. Et ça qui dit qu'on a besoin bébé to, azabongo, molobeli to, moi na ya funa. Azali cadre munene ya commune à Selimbao, a postulé comme député provincial ya commune à Selimbao, a Bengsaki cadre comme troisième vice-président. Ya parti na bango aser. Nde ayaki ba solo la ba mama atalisa bango importance ya kozala mwasi vis-à-vis ya société na biso ya Congo. To suki apona mokolo malelo bonde ezala kabande ko na ngai botikanga na loba botikanga siko nzembo pas de complexe ya kutu na biso bokechu. Bat ba comprendre que na mboka oyo il faut changer. Il faut changer mes quotas maintenant.